ne bozabu pour ngana le roi ba centre ya ba imana ba dragon ba vita ben merci na bana HD bana kisasa bana poto mutazo lobezanga te ANTPC Association des artistes et comédiens na yebi ke mission nanga elekana kuna na groupe Kefebe lelo vérité bimi le pas monto asala ke non moi bato misusu bazalaka na vie bo mona ye makambo esimba te po asala bato pe mabe tala likolo à 300 soki $200 $180 moto laqué la groupe mais au leader ufanda na yo bosana no ba indusa boiza triste pour mon théâtre eza pasi kuluka créer mutu no mo boya créer atindela kota moi 300 yo leader ozwango sans reconnaissance et to voyager donc zo kande groupe ngo simbaka te po Kefebe nde mutu alake lango oh ngano linga ba benga autorité morale on a bien pourquoi ozolinga ba benga autorité morale na mbinza awa yo ozana na 4e position de na mbinza nde tozabu grand prêtre non o akanga Kongo mobimba azalaka ve na biso muyombe gauche bazamo na mbinza yo ayende grand prêtre non akanga après ve muyombe gauche ezanga ezeka de na ndenga faute tala do yende mtu pesa to ba yende mtu pesa ngana yana décharger $280 na zwara $20 na china poche pour moi ça cadre à sauver pour abakisa na mbongo yaza nango wana ebimisa mwasi ni maternité mais mère pas bimati akoma be na palais bandenge mo mais senga est-ce que artiste ba décharger gestion na ekoma ki moi boye nga atalika ya avier mais vende za boyo so ngolongwa nga pona récupérer moi quelque biloko à palais pour esara indusa na même kolo ya voyaganga na ebate petango na ye na ebisa ba petwana tu ya groupe au moins plus que 20 heures on a laquelle bino ma bé émission na bino couleur des artistes c'est ça émission auto lobelaka ba artiste ya mboka Congo ba artiste oyo ba pesa sango ba artiste oyo bazoya ba artiste oyo ba bimina ba artiste oyo ba bimika kati na lobaki na couleur des artistes na roya makaka ba artiste musicien te quoi na couleur des artistes na bino ya ba artiste nyonso oyo toi ebika za artiste couleur des artistes ça pour na bango di celui qui boute na kaboudé c'est Christian Palundo qui parle Babi HD la Congolaise nde makambo na pesi mbote na ye moko numéro 1 des États-Unis Espérance Ebongo la patrona numéro 1 la patrona na biso na pesi mbote sikozola na ngana États-Unis na bosante kopesa merci na cordon na ngai Ramses Ekombo Mangoto en plus na cameraman na ngai Dominique Kankumulumba MP4 babi lelo za couleur des artistes ina nini di bana poto bino batu bol soutenir émission oyekende liboso bino batu bolingaka koyoka culture mboka quoi to ba lelo to ya ma musicien te lelo to ba to ya ma artiste comédien ngona nidi artiste comédien ngona ni biso na bino to redécouvrir ye biso na bino to yeba yeso razanani yaza na agence na ye na kati agence na ye nde bomoni na kati wana moni BG musique ezawana ibeti bini quoi bango tout bana kati agence ya artiste comédien wana babino ne salema te quoi bato bazana ba ba groupe mais azana agence en kati agence na ye azana ba mannequin azana ba danseur azana ba hôtesse ba donc tout bana poto bana ba poto lingo ki sasa lingo sala fête na yo lingo sala manifestation na yo babi mutu moko azali awa asala agence na ye pour na bino artiste et comédien biso na bino to comprendre e biso na bino to yeba e soki azanani
asala nini di ayana nini pour couleur des artistes et banga relo roté di tout découvrir ye nani leader Kefebe oyo azali artiste ya mboka abeta epa ya Papi Kader ye azali parmi bato oyo basala groupe ya Papi Kader biso tuba na poto boyebi Papi Kader asala kombo azali na bato basimbaki po ke liboso Kefebe azalaki pa Kikedi na émission bolandaki ya ngana Ramses boyokaki ndenge na lobelaki makambo Kikedi donc ye pas parmi bato oyo bazoué pa Kikedi mais lelo décida lobité Christian Palindo yaka ye na ebisa bana kisasa di na lembi makambo oyo na regret makasi na ba groupe on a travaillé ma be balinga basala ngadi le roi couleur des artistes appelé sur la vérité bimarango to bengi to eti na base na ye leader Kefebe soko kota maboko pona leader leader Kefebe yo maboko pona ye c'est lui qui bout na raboude ouais leader mbote pona yo wa mbote ne onanga ça dire que na moni ben ça fait longtemps tout monde na kala malgré na bela ki obo yo talanga baya bonjour leader merci beaucoup leader. Nayebi ke na minute au Prince Yaweli Mystère Versas na Boston. Prince Yaweli ngai nde muta liboso na bande ko bwaka yo na kisasa dépose aki na États-Unis ti lelo ba fallait pour ba bwaka yo pour ba tala émission na nga. Ba tala émission na nga. Christian Palindo fallait pour pas zo ko mula une émission. Moi pe Fabregas azu ko mo salinga bien pour ba tala émission na nga. Prince Yaweli Mystère Versas na Boston. Arlette Yapeme une américaine au Congo. Na bosani ote maître 17 na États-Unis moté mama Bibi Nadine émission na bino yango ebandi Joël Mukendi na Dallas Pascal Yombe na Portland tolobela makambo etali art à Congo bino bato bolinga ko soutenir ba jeune bolinga ko découvrir ba jeune no bobela nga Christian to yamba so ba jeune no ba bima penza te ba o ba oya biso to soutenir ba ta kala bazana elote l'idée qui fait bio outi wapi ozalari wapi yunani speaking of bana poto komunu bana kombo ya borno ouais bana mikili bana monde entier ça dire que na ebi na minute oyo ba parler gangi ba parler bene gangi ba bi Kefebe ozala kaka Kefebe azali donc Kefebe pena parcours na ye nga bandi théâtre na 2001 donc 2001 choro frappa bena bandi théâtre 2001 si yebika moi ballon na ndolinga nde mingi kobeta bali moi ballon moi nini 2004 na yeko s'engager sikoyo et pas venir na biso siatula ça dit que kuna bazwaki ngai par rapport ke ya beauté moi mabundi yebika kokola ndenge zaki ba yekuta ça test été ye photo ko akotaka na mouvement na yo kota ton père a yo voyager makambo to tikala ko mona na simata na pina zena no moi mukina kokako supportant ote na yo kimananga nazongi nanga pale mona ba mogondo bazaku ba mogondo na ba boma kupona ave na mogondo vraiment ave omoni makamango ba be boma mouvement po fait pas nyonga fort surtout style nanga zaki moi yo ebi kaka donc ya de ba le passer quoi na yo kuta nsko na fait nanga mo ba komane pe maçon fait nanga ya komane pe maçon et wing na yo ça les gagnants d'âme voilà ce premier groupe 2005 élection na TV na RTDV les gagnants d'âme première fois bachanga caméra net na finga maman biso mais ba bisenga na finga bon c'est bon première bachanga ya mama beaucoup ça première caméra na nga yango après na yo kima na nga lisusu nga bale ne na yo kutana siko na vie na nga ya mabele ya quartier Papi Kader bon donc yo kutana vv abisinga ke petit nga pe na utolongwa pa Charlène Benz yo ebika ba maman wesinga ke na lendi sabord distraction ave c'est bon to esprit plus que vainqueur époque wana na site olega na CBS vendredi na 22h30 tokuta ive na biso Joël Barezo frappé dire na PC ko ba mote sikaza Oustas Doua Joël Barezo veut frapper tokuta ba grand prêtre Bobo ba obeta na CBS wana so Bobo beti ba Rezo beti lundi Bobo beti mardi obimate biso skoton to ye to lobito créer moi indusa yango monde totalaki ve moni kini ndenge eza esenga mwa stratégie
no mona papi kade ta mo boto ge pe totali makamuna ndenga indu se sengi to pesa o monio sokoli ozala sama kinendimi bino de bobsala oh biso non bi papi kade aza leader oyo asala ki so théâtre sili na suka ba leader ba kuma oloba loba loto monango mutu mo matama ale ba malane belé ali aza un succès te alandaka kutu kikedi théâtre ne ezalaka bien te zela nanu okenanga mbango bongo mpo nani ofinga nani nanu yebisanga oa problème na nani muta matama wana non aza non nayebi te muta matama alanda kikedi oh mais yoyebi teke muta matama wana alekaka samedi muta matama wana alekaka samedi makambo tu asalaka oyebi première fois biso na palais na résidence mais na CBS ata bozalaka mutamatama na konzo po ngai oyo eza couleur des artistes di nga na bangaka te Christian Palindo babi konzo mutamatama landaka ngamba bengi te yene mutabengi ya mokili mobimbe yebi yango yalanda omona pe théâtre ne sili ta yesko abanda mankima na chez biso omonaka impoli théâtre ne sila moko mosusu tofanaka mais on a na barime okonta okenda pe to kuna panani epa na ye ntango azali na succès nga no na bima liboso na ye nayebana na mboka oyo liboso tuna botuna président Volcan ayebi président Ramsès ayebi mambo na oloba nga nanu na bima liboso na ye groupe oyo esalanga a bientôt to fêter 20 ans Volcan si je me trompe pas siko yebisanga bana oyo bana ba carrière même pas ba 2 ans 3 ans na master nete ezalanga ki impolitesse na ki mukolo nde baloba droit de naissance yango totikela ba ki mukolo moko botola carrière te merci beaucoup Waneza Kefebe artiste et comédien ya mboko oyo aotnga asala fierté ya mboka libanda lelo oyo alobi Christian Palindo na ngana posa siko na loba na yebisa na bana kin na obi na moni ba jeune biline so simana yo agence na yo eza kombo na ngoni biso agence eza par hasard 2020 style mode donc par hasard 2020 style mode donc na kati par hasard biso to salité le roi rabat tezara troupe théâtrale te ngana artiste on a ba capacité ebelé au moins lelo na tiki rénové ya Zorobabel parce que non c'est sentir ba plan o eza na kati ba plan o eza na kati na moni sur les chaînes cordon un producteur na biso muto apesa makambo ya boya caméra donc na mona ba plan o eza na kati et sengesa nini ebima pona bimisango et senga fona se concentrer comprendre na fandi na se concentrer na bino tout ça là agence par hasard 2020 na kati par hasard na kati agence nanga bo se retrouver ba rappeur ne bomoni ba massa na ngai ba pesi makambo bo se retrouver ba mannequin payé aza wa coach ba mannequin ye to bien aiming DJ Million azawana ballet donc ballet pena folklorique quoi so utina bandenga mikilo ekino ça fait tard no bige ngana muyombe ndona muluba tona mutetela na mongo non ça fait nanga no linga style moko ba mongo bina mana na kacha par hasard to pesa dans tous les cols to travailler on a ballet théâtre déjà yoyebi indu sakutu za makasi théâtre tozanango oh utimikili oyekini ndezalaka okufeli moi de esengage agence moko ya et ses produits biso par hasard to ya wana zo comprendre pour toi bien ba chanteuse ou bazar rien que musique ya nzambe kaka pour avoir empêchement combien été tous apena ba musicien o baza concentré kaka rien que pona ndule ya mokili o to travailler banzembo na biso moko to travailler pe banzembo ba ve na biso par rapport ya ba spectacle de soro lingi beno bengisa biso spectacle ozano ya ko sepela donc par hasard ya 2020 merci beaucoup kombo ya groupe eza par hasard 2020 ya leader Kefebe ngalo linga mingi babenganga autorité morale Mr. Mi siko na lobby tozonga non epai toke non epai
olie te otondi no te nayebi te ozwi no lar te wana assurance nini wana connaissance nini okovanda no ta pembe na kikedi te azwa chance alakisa ko ata na TV olongwe na yo kaka po ya osala groupe est-ce que wana osir na yo vraiment makambo osala ngai nasali par hasard 2020 c'est-à-dire que nga afanda na bato lokola ba Freddy Yawalo masa na ngai aza kaka ye moko na oka babenga so maboko banki soki pezaka ya solo soki ye pena eza maboko banki c'est-à-dire que tant tofandaki tobulaki da indusa oyo toluki totya mwa budget moko boye tokotanga ngo na TVT par rapport ke ya kogarde bamakambo oyoki bapeti bayembi esengi ya budget mpo bakota studio ndenge tobomisa deya mpo tosala baclip tobimisa mpe clip toluki mwa ndambo ya budget moko boye mpo tosala promotion mingi tosengaka basoutien okomprend moi ke febe oyo boolanda siko mare na nga HD la congolaise Espérance ebongo mare na ngai Espérance ebongo peti na yo yeyo mwana na yo yeyo mère si un petit contrat kaka na ndenga chaîne mère agence ekobima mpo ezala nanu te biso toa limité te mère makambo pene eza wa mère na nga Espérance ebongo agence yango par hasard 2020 soko soutenir biso membre ke liboso koloba kolia kotonda soko nini te na telemo ndire na Versace na ndenga fote po ngai naza artiste oyo nauti na bamikakatano ebele oyo oyebi te peut-être oyebaki yango mais ozwaki nde tante na yo okoselaki kikedi makambo panzi kikedi sango bela soki mpona kikedi basalaka nini est-ce que makambo wana eza so toconfirme ke non eza makambo solo ke non sango na yo kaka kikedi abwakela ozwa maladie ya nini pas kikedi c'est vrai te koloba kikedi abwakelanga maladie c'est trop dur là c'est mon papa Pai Santu Zoro Babel pe kuna balongwa te ye moko eza ezoki ke febe na rénover balongwa te ke nende sa makambo na yo so omoni kolingi ozonga ozongi donc talaka moto aloba bongo seka koza na likanisi moko te eza le seul groupe ou la seule groupe na mboka oyo ana succès na baartiste ebele ezaka rénover ezaka bakimpwaka moko boye basantaki ke taka nga utabakader on comprend bagage tout makambo tout bien formé tant on a longwe wana na ye na kati a rénover bato misu ba comprendre que nga tambola dana sans ya leadership oye mo ki kedi aloba ke febe ah mais yo eno a stage olongo sa groupe tant on a yaka comprend nde ba moi bato mo bazanga tina bakutaki artiste na moi ki diba pa moi malade ya misu malade venait misu moi 2 mois na ba semaine na palais qui fait ba bimarate ba bon kikedi ya kotala ata yebaki te wani ko même ma concentration au monde ba biloko mususu non pesa pe conseil ozalo obela maladie moko boy mutu faut ça nini et ça là tant mutu no esali luko se concentrant ba tuba yo aider aussi parce que net na minute pour na téléma na micro boy ça qui est fort personnel na famille na moi ba tunanga le roi mère nanga Gisèle Kumbundu libaya tal na ndenga France wana na bakokola charmante ba mère na ngai ba Pierrette Odimba ba mère na ngai batalaki kaka ete petit na bango moi code bandako ya yango esali ke fiba se rétabli donc tobeta nde masolo par hasard 2020 po bango taka mikolo na baba benganga mystérieux totosola na bato ya libanda po tokoma po oloba anglais bomesana kobenganga mese mystérieux kitoko ya couleur des artistes yango odi kitoko ya couleur des artistes yango oyo kefe bazoloba ngai mpe lokwa na yokaka na nga kaka na oloba kaka yo yebi kaka kefebe ntango olobi na ngai ke osalaki bongo esengaki olongwa lelo osali groupe na yo bamaladi eyaki otelemi mpo na yo oyo kosala groupe oyo ide na yo nano ide na yo mobima ntango osali groupe ide na yo eza omema groupe na yo nde nini mpo groupe osimbosi oyo bopesaka epa kader apesa ye bino confiance ake mpo to bino na nsima bopanzi groupe na kisali te bowelaki chef bosala makambo na ndenge na bino yo bandaki no koyoka bato te bandakala basango ne ekenda deja na ndenge mabe
ozwaka raison na sima Kader ovandaki te mpona nini bovandisa na groupe yo na Kader mpo ozalaka soda na ye mpona nini ingratitude wana o masa na ngai panzaki ndoki ayebisaka ngai so tofandi shoko frappa mpo ozalaka déterminé mpo ngai afanda na bamisien babeze tozalakazalaka na bango nga Kader atia voyage nayebana te kutu akenda nde na lare na ngai Kader tia voyage bien matin parler nayeba te ye kutu akenda nde na mbongo na ngai mbongo salaire to mbongo nini époque moko nasolola wana ve nanga Chancel Mbemba 2002 nasolola wana ve nanga Chancel Mbemba 2002 nasolola na ye ke ve ande nini nga fo mwa palais nga fo mwa gestion nga fo mwa nini nga fo mwa ndenge mobo ve nanga pe Chancel Mbemba akanga na ye motema te adéchargeaki artiste mwa 3 feuilles mobo Kefebe oza courageux parce que na matanga ya pululu toyebanaka pesi tomonanaki pendeke non soki omata kuna te soki omati seke oza moto kwa me namona yo oza courageux nga nabosanaki kutu nde mutu mpena nde nako donki mutu afungola mutu na ngai bazaka de pokebanga na makasi na réalisation so totourne so namoni mpenaki tactique ekende mabe ya s'il te plaît na ndenge ya politesse boyete tokende nango ve nanga monstre d'art pululu chiko pululu ye mtanda esame Kefebe yoza chef kende sika bato baotourne kuna bengana o wana ka pamba boye yango bayina akotanga esprit babi obengana bato fort nano bengana ngona bengana neti bamisu na bengana moso na bengana bango te me babima te so esenga makode mzu mpe babengani yo neti mutu lokwa tonton Hervé lelo aza na succès groupe Galaxy yo bengana Hervé na bengana ye yo bengana Hervé na bengana ye po nga koma kwa ye Kader po biso na Kader tozali na palais da tobulele yo talaka kotangi génération no bo otanga Hervé wana bo nga recruta ye peut-être na bo otata pona leader autorité morale nga recruta Hervé aye komono nani komona nga Hervé lesa ofanda na ngaba quartier so na bosani à l'époque na pe na tie na liste banini nayebisi bana lelo komelanga na papier bikoma komaka akomeleli nga na papier tant nazongi na palais na lansi Kader babilo akomaki na bi mais yayo aza mutu tokolugele ma fonction mombo vous comprenez au monde biso dans notre travail yo koza totele minobo mais o nga de na koti na mutu na nga bana oyebite vous comprenez tofandi kuna na biso ki na ba fona kota pour la visibilité lisu ya kini pour na minute oge volke zo pesa magambo na ndenga fote vous comprenez ya roi ba Hervé ya roi ba Gabana lelo aza succès pour le leader de Cos Gabana tango aya kutana na Choco Frappa pe atatola yango ye moko ke ngaso na ye malgré na master président pour na talaki tableau no oyebo jouer en plus ya ba 2 semaines nga no voyager na ngi Brazzaville nde na sengela bena pa Kader yefo akoma opesa répétition bon na absence na nga na ki mettons na ye na okuta ba makambo en plus biso to sibir po nazayaki nde na bolingo ya groupe nayebite soko se comprend Kefebe ti lelogi na ni camion chez biso na ngu na bali te banini ni masolo ni banini bébé on comprend po to banda olinga nde groupe mais entre temps vient ndo boulege yeso abendi balar banini odenda na ya sa nini akei baya ebele batika art vous comprenez biso to bunda po na zamu to théâtre. Merci beaucoup Toyoki leader Nenga Lobby, Toyoki autorité morale Nenga Lobby, Toyoki autorité morale Nenga Lobby. Et monsieur comme okeda na suka metoro kene bongote po to na bande ko na biso. Bango bi bazana batu na bango na poto bayebani pe atana kisasa pour isa espérance et bon isa HD la Congolaise TV motna moto représenter kombo na ye aloba oyazali après tozongeli leader apesi programme mobimba groupe année o nini ba préparer pour na bana poto ba ko ye pe ba comprendre après na dénoncer émission mais papa na ebité yo uzana ninga funa zakana kati ha leader yo kombo na nga kombo na garçon million uzana ngai na mannequin ya style mode ya style mode to ba na tourna rôle na style mode ebele na zape pembeni ya leader na biso autorité mémoire
nazalaka pembeni na ye toloba alela toloba lela toloba nga na lela makambo nde asalaka taka leader autorité na lela bamakambo asalaka yango mpe akotaka nga mpe na motema toloba place nyonso azalaka na linga mpe nasala nini nalanda ye seke oyike ndenge abandi makambo bani na internet boye fo bosoutenir ye mpe kupe kende liboso bon toza na ye toza déjà na ye okomprendre mpo aye nde mpe alider na biso autorité mémoire lider na biso mpo ande abongo fo tosoutenir kaka na nyonso mpo makambo esalama mpona ezala bien na biso nyonso papa oyekombolo na ye nga be nga Stromae Junior namoni ozobina oswika na obina tobinaka mpe nayembaka kaka na kati ya makambo na nyonso kati ya makambo kaka oyembaka esa ata mwa kapela moke na mini to mwana asala eza te mpone nde apekisi bino te eza kopekisa te tosalaka moso esengi tosali merci beaucoup mwa mbote mwa mbote ezali na papa na capitaine lycée moto ya mama innocente ya yango oyo toswika wana mwa mbote bon nga mbote kaka na bapesa mpe asere na nga zizi bolingo toloba na mare wija toloba bandeko na nga nyonso kaka napesi bango mbote nabosani te jibe piana moto pamba amasa na ngai wana mpenza na bapesi mbote mpe asazali c'est bon mama okorapele bato kombo na o kombo na nga Samba Buyamba actrice naza actrice ya KFB chocolat mwa makasi naza actrice ya KFB bon bazela nini bato bazela nini bon bazelaka ekuiza to baolanda oyo mpenza baolanda mpenza esalama mpenza mpo lopango oyo balakisa mosapi lopango mpenza balakisa mosapi na ozala mpenza makasi opesa mo makambo bien opesa mpenza baosepela nango mpenza mwa mbote napesi mbote na ngai epa ya président yango nani je reste KFB napesi mpe mbote na ngai epa mama Naomi napesi mpenza mbote mama yo kombo kombo na Silia epe tozela na lopango balakisa mosapi opesa makambo bomona nga napesi mbote na président na moko Giro esika azali napesi bambote napesi mbote na ye na mo Naomi napesi mbote na bebe na mo Blanche Corni na mama na Sumi esika azali mbote basoutenir bino makasi na noko na nga Dumoro basoutenir biso esa biso mwa bien bana poto basoutenir bino mama bana poto basoutenir balanda bino basoutenir bino basoutenir biso mpenza makasi mpenza basoutenir biso apres basoutenir mpe président na biso mpenza basoutenir makasi merci papa kombo kombo na nga Beni me mingi babengaka beka bo DJ ya groupe ya agence napesi bambote na nga ebele capitaine lycée motema mama innocente wa père social na mère sociale bato atiaka biso maboko napesi bambote na nga mingi na famille na ngai na père na ngai mingi na leader na biso artiste Jiro KFB bambote ebele ya artiste gar seti ya groupe gar mère moral napesi mbote na famille na ngai famille Pindi baolanda nga na bike baolanda nga na palais mama Venance mwana yeyo gaseti nega l'esprit d'équipe nazali amisikoloa na rapper Bish Gang napesi mbote na clip na nga linga wajimo te kana bwende to bayala lik napesi mbote na clip na nga linga mingi ma Bish Gang Bish Boy na kankukula bino ngo artiste bino ebusutini nga c'est bon bon comme on a Black Kiss Gang ya click Bish Gang napesi mbote ebele na leader na nga Jiro KFB napesi mpe mbote na masa na nga HP Nera napepe mbote lisusu na bakliki na baya na nga peme to aba nzinga makomona ngai Daju Okalem na mannequin na linga mingi okakama na vie na nga artiste Jiro KFB nayeba oyo ayeba mpe nga mpe nasalama lokola ye napesi mbote na vie na nga Jofis emutalakisanga milele asi bomonaka milele komona nga RG napesi mbote na nga na artiste na biso mo Jiro KFB bato batia maboko fort napesi mpe mbote pa X-Men mobali ya lokame komona nga MY big money fo bakisa ntango osusa bima fo bakisa kapo mpo nga nde na capitaine ya barapere nyonso totikela bango ya baanimateur ya barapere nga nde naza wana wana makambo na bango je m'en fous barapere salano eloko nasala ya barapere ya barapere nasala wa biloko ya mike botia biso na maboko oyo wana ebombami nyonso ozobanga mais TV eza radio te eza couleur des artistes j'ai gagné l'Afrique avec mon rap. Cherchez-moi, je vais vous neutraliser. La comparaison n'est pas raison. Biso to aneti bango te. Bango de aba inspiré na bango. Botia bien na bino maboko to ke liboso. Merci beaucoup boki de bana baza. Yesiko aza giga gino donc bana poto ndeza boye to ada na studio.
Azana. Ye aza chanteur animateur Giga Panza Gindok. Ye bazaka na kati makambo. Tozaka na kati ya centre. Ye kuta koloba mingi te mapanza pena no bana poto ba. Espérance est bon Hollanda ye. Ba deva Giga Gindok. Merci wa wela Hollanda yo. OK. Giga mémoire yeyo, Giga mwana. Tozo soutenir ye mais en tant qu'animateur, faut te passer la rara ba yo kaka. Oyo sala ya vina yo. Oyo sala ko ya vina yo. Ebeba ebonga etalinga te. Kichasa kaka boye kaka. Kichasa kaka boye kaka. Kinchasa kaka boye kaka. Kinchasa kaka boye kaka. Pesa il m'a envie que soki mutazo sa pena mamba bien. Faut bien appuyer parce que jeune pena net c'est pena bazu pena cadre ba action pena que tout soutenir wana. Merci beaucoup leader. Tomo kida na suka émission na biso et ça la biso bien makasi leader. To sukisana yo programme déjà au PC au lobby bien. Ouais, programme Benezagi, artiste Girens qui fait le siège yango. Tout va nous répéter à la semaine prochaine, tout va nous répéter à chaque vendredi à partir de 16h. Tout bandi répétition pour Chiki zonga quoi. Tout est là indus à partir à 16h tout bandi. Ma mingi no lingana recruter banoko o bazana nous na mutu moya fresh. Président de best hein? Président de best bongama. Pour na bi ko tingala ra yo moko mutu ça la théâtre landela. On a bolingo bengi na film non. Hein? Au fond il faut donc ngai na sortie officielle ya agence. Sortie officielle agence, Nabi qui est grand prêtre de best, c'est roi ya théâtre congolais. Il y a un roi. Il y a un roi. Il y a théâtre congolais. Il faut, ils ont obligé de Azala. Pour payer sa makambu. Bazoro Babel, paye Barozala, va payer sa makambu. Pour makambu, ça n'est pas de liboso. Donc, sauf que, n'a pas ça avant la boire rapidement, maman, c'est important. Moi, je peux soutenir biso. A comme la biso na WhatsApp directement. N'engo la nanga siko. Songo comme la WhatsApp. Ye na benga Coco Dilasso na rendez-vous na biso fali pour baloba Coco Dilasso. Mon numéro pesa numéro ouais. Bon besoin groupe agence na biso besoin sur numéro plus 243 donc plus 243 85 190 19 31 ouais numéro na biso ya Bandela plus 243 85 190 19 31 wana ndo bozu biso donc so bengi vraiment na numéro wana to komeli ngai na WhatsApp. Facebook nanga Kefebe Choko songo benga pe na numéro Vodacom donc appel direct wana ce que ça rien qui appelle direct ngamo mutu na yamba message géré par bango c'est ça bon namba na biso ezali 082 30 40 884 082 30 40 884. OK, merci. Donc, on liboso eza pona WhatsApp, o soki eza ben appel direct, o zonga moko Girens qui fait bien pour tout solo là. Par rapport à ma bambote. Bambote pena na opesa na petite sœur na nga ya quartier. Petite sœur na nga Sarah Seliman motema ya Edi Alaba. Ba biye pe makamba YouTube a otala ngo mingi. Na pesi bongo mère na ngai Odimba mais comment il m'a cassé Limbele Ngimbi Élysée maman Limbele Ngimbi Élysée maman ya Freddy Yawalu na peso ba mote siko za maître 17 motema maman bibi maître 17 motema maman bibi Choko Frappa yeyo HD la congolaise na moni bongo Anita Mangoto mais Anita Mangoto izani nango bo Choko Frappa yeyo te bo pesa makambo pesa mango Prince Yawele Mister Versace Girens qui fait payer grand porte fali pour pas déjà Santara gamba petit non be Girens qui fait bien senti pour ngala l'esprit aba venanga ba fali to monanga bo senti me lo mo boya et sunga Joël Mukendi na Dallas Chancel Mbemba Mwilu la mama Coco la charmante na pesi bino bambote Trésor Emenga Luindama na pesi bino bambote sikoza awa na remercier pena père Nabiso les promoteurs Papa Fanfa ça dit ye a pena papa mon boy au mon espace otoza ye atikela biso ngo ya ofele to futela ngombongo soki mutayebi soki na francophone ona yo lele bembe nanga kuna na futela yimbongo akosi soki mutayebi soki na kesa fête nanga na francophone na pesa yimbongo akosi to betela ta promo mama
père pena a soutenir biso to bana répétition à semaine prochaine vendredi quand à 16h eza coulisse na ba petit to kembisa esprit nini to pesa indusa mère na ngai HD la congolaise mère qui fait béyer makambo eza nango ya bien so pesi biso ka chance ba numéro yango wana to pesi bagagi eza o to alingazwa bagagi wana na digagi ya makasi o eza na flash disk non na pesi yango mutu te o nyonso alingazwa yango so abani na nzela na yo ndenge fote abani na nzela na yo nayebike yo okokokanga motema te mpo ngana deja to abatela masolo ekende liboso donc so obengi kaka na nzela na ye ndeko na nga aza ye mpa ocontacte nga gestion ata otinda mbongo tindano epa na ye na ozwa na ngango kaka mobimba tozwi bor topesi naa na besoin nasepelisa kini nakotika bango bongo te nga na otikelo micro. Merci. Merci beaucoup tokomi na suka émission na biso nga na dénoncer des émissions na ngai ozaki couleur des artistes du tonga to sula na ye artiste nani Kefebe nani wazali alobi aza autorité morale wa confirmer na kati ya mbinza toyaki ko confirmer na kati ya mabele ye na groupe na mobimba pona ko sukisa na opesa merci na bayi ba soutenir émission na nga musika bolinga ka émission o eze alibo eke liboso na pesi mbote na Prince Yaweli Mr Versas ngam na banaye ko boaka o liboso afali liboso Fabregas na pesi mbote na nga na Arlette ya Pembe une américaine au Congo moi ça général na bosanité ko pesa mbote na maître 17 muteme mama bibi Nadine États-Unis grand boxeur na bosanité Joël Mukendi na Dallas Pascal Yombe na Portland na bosanté colonel Edgar Manzela na Pointe Noire na bosanté Dej d'Eric Amani motema ya Marie Claire Yanganda na Londres bino boza yanga ya motema ya donc na lingara bino tru Basile Kitoko na Londres na bosani yote Innocent Machaka na Londres na bosani yote Mike Konzo na Londres na bosani yote Bovik Fwamba na Londres na bosani na binote na Afrique du Sud Bovik Fwamba na Afrique du Sud Papi Bakamba na pesa ki mbote Yannick la mbongo na Caroline du Nord otika nga bwenengi nini Patrick Laweli na Caroline du Nord na bosanité Anita Mangoto la chinoise congolaise na bosanité Trésor Embenga bino boza ya ngai bostenaka ngai Angèle Mosweli Makizembe na Londres Angèle Mosweli Makizembe na Londres moi ça tembe Yvette Oshik na pesi mbote Ken Pian International na pesi mbote na yebike makambu likola makambu di Pasteur Francis Lola na Château Rouge na bosani binote bato tout na tangi bakombo bino tout bokotaka na émission na ngai boleki déjà plus de 20 quelques personnes elle c'est une émission na ngai mwana bwana États-Unis siko tala siko muna memeni bino Kefebe bo s'abonner bo soutenir ye a sentir pena genote na batu natikeli espace asekisa bino asa na bino oyalingi pa boucle toujours danger neka tolo bage somo za pemeni somo papa za mutema malamu sege pemeni pe mama za mutema mala neti papa na biso fanfa azara pemeni na mama Brigitte sege bango mibale baza mitema mala bato siko bo bando uta mikili soko yekin olingo sa anniversaire na yo oza pena na besoin oseka oza pena na besoin anniversaire kende Jirens Kefebe na ketika mwana ngai mukula journée culturelle na bango mwana legili babando belela nana ko réciter mwana nga bimi oh a réciter bazui mwana babimi na bi mwana o olongola nga pena soni première eloko na batuni mwana papa na sala msani papa biso amta théâtre na bi mwana oyo babi bon problème ezate le kawana o réciter mwana bandi. Ça c'est ma récitation là bien moi na longi artiste moi na longo linga sonora bena moi na bandi ça c'est ma récitation et le quoi pe me pasuki kanga motema ifa na longo na moi na bio ezani na ngoboy moi na wana o campagne salami wana na francophone wana boy pasteur moi ya ki wana mama na campagne na mwana tokomi na mwana wana batu babina nango témoigner ba mikolo kutu babimite natalaka mwana ye wana lisusu nga na témoigner na bimisi mwana kendo témoigner libota nzambe alléluia amen na pesa témoignage na mais avant na témoigner na yembela na nzambe na nzembo moko na bis mwana oyo alongola nga soni mwana pena bandi bobetela nga instrument bandi yoka siko mwana
ndaka sumbinye akoseli bapeti o bapeti wana eza mabe tozalaka na président ya liboso papa na biso Kasavubu asalelaki biso musala esengaka sala toyozwa deuxième président papa na biso Mobutu asalelaki biso eloko esengaka sala toyozwa troisième président papa na biso Muze bino mo boyebi eloko amemela biso toyozwa quatrième président Joseph Kabila Kabange bino mo boyebi eloko amemela biso bana poto bana monde entier boyebi eloko oyo China ambo président na biso Joseph Kabila amemela biso mais tangu toye kozwa cinquième président ya Muluba oyo ayebi ndenge basololaka président na biso Félix Tshisekedi via tali abina kokotika bino bongo te amemeli biso shikata lobi azo promettre biso tozwa shibola venanga mabuma base chef d'orchestre a fait rigola libanga suka nanga HD la congolaise mère soki peno aider petit oyo o comprendre que Kinshasa eza ya mutu te o amona lobe mabe matali o amoni peki na lobi na fingi mutu to lobeli mutu président de best bongama kayo ndo tika na théâtre soin mais bongama théâtre soin ngesa nini et check masa na sima caméra kuna boye nani mama ina bako MP4 bobenganga Mr. Kefebe